Une année après la prise de fonction du président élu, Antoine Félix Tshisekedi, l'ancien opposant qui a été choisi pour son programme social ambitieux, semble être moins inspiré par son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Et entre-temps, le social tant désiré par les Congolais reste utopique. Net Carta Thompson les aiguilles donc les aiguilles le quoi tout bala rame les aiguilles le quoi na 30 000 rame comme na 50 000 aussi ko to teka biloko ngo ndenge nini pour comment tembele 1000 francs donc ya kumbwa 1000 francs mbisi 5 000 donc biloko nyonso passe les kitozo ko kalsite c'est que to uti bien ko to kende mo to makasi to so ko kate biloko nyonso so ko mabongo je comment tembele 1000 francs kwa 1000 francs de suka wapi passe les Thompson rama 20 piston no soma na 19 siko tozo somba rama Thompson na 29 rama 20 plus tozo soma 49 000 toteka combien mbisi moko 2000 so oza na bana 5 6 bokolia mupikwa mbisi ya 10 000 salaire ango bazofuta mobali nanga combien iye baofuta 100 000 biso tosoma mupikwa 10 000 tovivre ndenge nini pendant 1 mois tovivre ndenge nini pasi eleki ekola fufu 1400 okende na masangu 1500 okosangisa ndenge nini mpo lambo osalela bana changement eza te alors kutu nde pasi eye lisusu ya koleka epuis apamba kosoma mpe koma na 3000 tokosuka wapi bongo bato tovotaka wana mopiko matembele 1000 francs ekimelo na kishasa eza te ndunda ya pamba mopiko 1000 francs tokosuka wapi tokolia mipiku combien so ozala bala 5 po tolia ndunda 5000 salaire ya mibali mpe ya malongi eza te changement ngo tozomona wapi changement eza te na Thompson ebanda kobikisa bato na Kinshasa papa tala boye 1500 tokabola ndeki Thompson aboye 2500 mpono lamba boye 10 000 okosuka wapi osala wenza combien ata kutu classe ezofele atie moral kani bongo vie sociale abana aki mpe na olibumu te papa bato baosouffrir biso bamama balewa epai tobandelaki kopa madei tozalaki 1350 1500 lelo edouble prix ekomi 2500 2700 soso tozali kosomba 3500 lelo tokomosomba 5000 5500 biso awa place totekaka tochange baprix ya biloko te mais na wenze prix ya biloko ezochange tozocomprendre te soki eza nini balaka ye biso social yango tozomona yango te ondire eza kosampire kaka ezoya kaka moto na batata tozoyeba te tovotaki nde mpo social echange mais sikoyo banda tovotaki social yango toomona yango te ondire kutu ifale pa tovote tovala na biso tocontinue biso avi na biso tozalaka na epai bakende kotaka bareunion na bango bakanisaka mpe pasi ya bato bango bazokanisaka bolamu na bango biso na cité awa place tozali bandeko na bango bazali basemeki na bango bazali bakamarade na bango bazali baza na mawa na bango te mboka ekufi biloko nyonso tu ya komata mikolo nyonso tu biloko ezomata mikolo nyonso tu dola ezomata boyokana biloko ekita sosala ezala soki sosala eza kiseke na koumela nde sosala eza te alongwa na ye atika mboko mpo tokokonsi makambo te rama Thompson 50 000 mozaluka Thompson ya 500 francs sokoki koteka Thompson 500 francs mpo obimisa ponde bobongisa tokokoka te tozokoka te mpe toopela yango ya pasi okotekela tokotekela ye te mama Thompson 500 francs alire makambo ezokende ezokeye bien te tosala autocritique na biso babiloko président azoloba indice macroéconomique na nzungu ya bacongolais ekoma Thompson te mama avanda na Kimbaseke na bikuku ayebi indice macroéconomique yazolinga nde amona Thompson ekiti adame libumu. Cette situation qui inquiète péniblement le panier ménagère de l'habitant de la ville-province est de nature à interpeller les autorités politiques du pays face à ce qui peut s'appeler autrement qu'une crise sociale.